Maman Zelda, motema papa véritable, Santu Maria Maman Nzambe, Sambela po abiso bizengi, toko malokwa Maman Zelda, na papa véritable, amen. Maman Zelda, mkwana na ole kalanga na venya sima ba mke batumbolenga, eske na kipe bango? Te, pona mukolo, na sele ki mukolo nanga. Papa véritable, motema ya Maman Zelda, joyeux anniversaire na Maman Zelda. Depuis Paris, dans la France, dans Orlando, Orlando. Maman Zelda, Sambara Bolima Zapata Bila Kolikobo, Sambara Bolima Zapata, vraiment bon s'abonner, Sambara Bolima Zapata Bila Kolikobo, Sambara Bolima Zapata, MJTV, Sambara Bolima Zapata. Mami wanza yoga mami wanza Baniti manga vraiment qu'on vote en tas sur la baie gauche droite à la table pantalon quoi au moins MJTV vitesse wapi abonnez-vous de vous retrouver encore aujourd'hui pour le compte de notre émission Analyse populaire. Analyse populaire. Il y a les lots et koti nango lisusu na banda kuna bino koti na ba salle de bain na bino et koti na ba voiture na bino na ba bureau na bino. L'analyse populaire déjà soinga ba atina ye donc la kisi que c'est que eza koinda c'est que il y a ça ne va pas parce que une analyse populaire tolobela nyonso tolobela musique tolobela ka o ezali masolo pe ya Bible masolo ba église d'abso tolobela pe masolo politique do tolobela masolo ebele mais aujourd'hui dans l'analyse populaire na biso tobeta lisolo il y a artiste et musicien Ferregola. Pourquoi artiste et musicien Ferregola? Parce que d'ici là je crois qu'il y a quelques jours mikolo tikali ya rotanga bande msu babi Ferregola kanisa ki les 24 ans et comme mais les 24 yango et comme pembeni tobeta lisolo Ferregola to ba concert ya Ferregola ezalite ya stade des martyrs ango bakangi stade des martyrs boye donc tobeta ngo puis tobeta pe sous lisolo ya Ferregola ndenge lobi Ferregola ayaki vraiment on a base na nyonso ba ki ko visiter stade des martyrs donc concert à stade des martyrs ezalite point d'interrogation mais avant ban émission avant ban émission oyo nazo pesa na ba mbote na ngana yemoko la première dame d'Orléans ana longola chapeau Dani Chimanga madame Mami Wanja motema papa Misha mama ni mama asala biso tozala mama asala ke biso penza Tobi Maliboso na bino na bosani pete na apesa ba félicitations na Elsa na Zelda bon anniversaire plutôt na Zelda azam belle fille ya mama biso Mami Wanja Zelda bisiko zali na Orléans donc mbota maela mon joyeux anniversaire kuzaliwa kwa amani ndi baba la Swahili. Voilà. Donc on dit qu'on a solo rani na ba analyse populaire et bandi to beta isura Ferregola na zanga monter na plateau yo na za en compagnie na moko ya bagolwa bato ba défendre ka Ferregola bato ba défendre ka groupe G7 ya Ferregola na e vraiment de tozo confirmation ya concert ya Ferregola soki e kozala to e kozala te. Bonjour Jojo. Bonjour Sylvie Bati. Bonne santé, tu as simbo micro. Il y a une technique à la caprice, non? Bonne santé. Santé qui toko. Santé ça va quand on mona. Ouais. Micro le belé, hein, ça fait longtemps, mais hier, on se faisait surpris parce que tu as vu que stade des martyrs ils a fermé, bah on a qui en gros qu'on a des travaux, on les a dû par rapport à festival, eux qu'on a le 17 et le 24 juin dans stade des martyrs. Binope nani Ferregola à Lobaki a pour se produire le 24 juin. Évolution concert wana nanu ezandenge ni. Bon, évolution concert eza bien. Au moins Ferregola kitaki lobby na stade des martyrs.
pour na aya ko confirmer na ba fan na e que le 24 juin date historique et ko changer té batu musu ba ndako loba batu musu voir même na ba page ba créer ba faux page ba faux compte ba Facebook pour na ba bebisa musala o faire rigola zo sala ya kitoko pour na musique ya Congo omoni tango ba artiste nyoso ba betaki a mutu moko ata likai na TV asala boye pour na concert na bango ba golo mo non ba sala été biso ba golo total la na misu toloba que chacun portera sa propre charge oza ba charge nenda okumba mikumba na mususo lobi wana ezakaka ba ndeko na bino ba golo to ba ndeko ya kamususu wana oyebi eza musala ya ba wangila otobenga ba bambwario wangila bambwario subanani wana bata Tantine Fanny te Tantine Fanny la musique dans la Tantine Fanny Liliputa ndenani artiste Temisa Sikabimi artiste ozo kosa bato mingi na ba internet balokuta Misa Sikabimi komone Tantine Fanny Liputa Kofi Olomide asala Kofi Olomide bimisa a propulsa lelo comme otina bato finga Kofi Olomide. Moi personnellement, naebi langa mu Kofi asalate parce que Kofi aza simple artiste musicien, Kofi aza simple créature ya Nzambe, naebi te Kofi asala mutu. Yebisa biso na mutu Kofi asala ngo mutango nani po jusque là nazoe ba ete naza pe na image na ete. Omoni na musique, ce qui tozoe ba effort ya batute. Tozoe ba ngo peka te même effort ya mutu asali. Oui, voir même nga naza golo na ndenge bato ba okendela d'abord totolo bana makamba faire rigola na fongoli ka moi parenthèse mukie pona loba pona Kofi Olomide John tozela ka ata kufa poto ba ke fort na ye omoni aza mutu moko soka aza vivant lelo photo boke la ke ba fleur rebelle pona musala makasa sali pona Congo lelo na Congo musicien mon côté na lobi musicien mon côté na génération 4 nde bazawana kwa côté bana Kofi Olomide na répertoire omoni azate Kofi Olomide na répertoire ya makasi ofo bato ba respecta kai mais to mona ekalo la pamba basala bato asali bato Kofi Olomide asala Fally Ipupa asala Fally Ipupa te parce que Fally Ipupa a zappé na moi parcours na ye avant ya quartier la te pas Kofi Olomide Fally Ipupa pa ye na orchestre ni mo boa uta batala longtemps ndé après on a ayaki ko intégrer na groupe quartier la te ya Kofi Olomide na bisu mutoka Fally ndazawana soki Kofi memanga ya poto te na famille na bango na nga meme poto mon na famille na bango na nga meme poto nga za te soki Kofi ayembisaka ta bimisaka te na éternellement na album wana ezaka ya force et frappe nana nga bimisa ye omonaka keza ba jaloux nde mutu balinga na mitema wana donc mutu asali yo bato balakisa kokoloba mbisi okomo balukila bango okeza bien te lelo Kofi Olomide ko même faire rigoler et comprendre que papa malamu mutu mutema malamu na musique na biso Kofi Olomide oza na mutema ya mawa Kofi Olomide la ndaki faire rigoler na matanga sala ki boy batu lelo bakomo tinda bakanga ki batu o bazo ki noko pasola ba fiche ya stade ya faire rigoler ba panneau ba panzaka poko webisa concert amoni Kofi ko mutu malamu nyoso nanga po iko assister faire rigoler la matanga ka e faire rigoler na a ignora Kofi lo ba mabe pona Kofi sko lelo Kofi ko mutu malamu faire rigoler ignora Kofi te Kofi Olomide ko comprendre mwana wana musicien wana Tantine Fanny tanga collaborer na Kofi Olomide bulaki mutu malamu OK jaloux ye wana benga to ye wana jaloux akenda pa Kofi Olomide achaki songi pona Kofi na faire bagana problème tezaka juste moins compression mki atata mwana mais ba eke ko cha songi pa Kofi Olomide ne créaka nyonso wana maintenant lelo o eleki faire gola lobaki c'est le passé mais lelo faire ça la parcours na ya kitoko ache bizorbi live ache bizorbi liboso e kangi partout ba site nyoso internet ba bar nyoso partout za bizorbi ndezobeta bato ba comment comprendre le vrai sens ya musique ndeza pas faire rigola omoni na musique to lingaka teke to bimisaka plus lokuta ke na ba vérité lelo ba vérité ndezoloba na musique na biso ko ba ki faire rigola ko ka stade de Martyrs ta ko tondi sate na no pejo ko kitembo comme déjà ko combattre yango lobi faire rigola kitagi na stade de Martyrs Alex na ba fan na que concert eza confirmé
même ba détracteur ya faire gola na mito muté mais comme on vit bango parce que plein oyo kozala jour wana eza plein ona bomona te to corriger ba plein nyonso betama na martyr bien sûr faire gola lobi akité na stade de martyr to mona kiango mais ka lobi on eza ba ndiko musu ba ke faire se produire na stade de martyr pe faire gola aza incompétent parce que ba organisateur stade de martyr baza ko se plaindre babi jusque là depuis na bato en 2023 l'an 2023 bato o ba se produire na stade basi ba pesi ba caution na bango lokola Félix Soisé quoi monstre d'amour que je salue en passant a pesi déjà caution na mais jusque là faire et loko mon côté a pesi loko mon côté azo rassurer bango ki non bête mais et loko eza yo ndimi vraiment motoka Oisé quoi azana denzembo ya bien te na musique carrière na mobimba Oisé quoi ça na nzembo moko o peut na kata nzembo ngo babi peka juste ba vocal parce que Oisé quoi akino ko futa na stade beta on a des informations ba détecter faire gola kenda ki ba to signer contrat neza ba Christian Ngani ba se présenter dans stade on peut lobby faire gola kenda ko kuta na gestionnaire pour landela actualité za mo même Oisé quoi na beta na été na bi vient na lokuta ko sabi a beta te obi Oisé quoi za na actualité aza répertoire malunga te bongo faire gola ni répertoire nini ya malunga o ya za nango parce que jusque là ngana amona nga répertoire ya malunga faire aza nango te parce que fali pour pas to ebi aza na répertoire na ya malunga yango esaki ke abeta na stade des martyrs mais côté faire jusque là na amona nga te malgré danchi manga esengo no bati qu'est-ce que j'avais dit pezali banini eze belé na amona lo moko d'abord faire gola za na combien de nzembo so ta ibanda vita imana si lelo na bizorbi ana combien de nzembo peut-être conseil go beta banzembo pe ekoki na ngote et si li pe no nyonso te mais bato babimi ba ki concert esili d'abord mon répertoire to bosana muto ka Oisé quoi vient na za porte-parole na biso et muto asela biso promotion stade des martyrs au moins ni pe azane ki site abotate ah te balembe parce que Oisé quoi na oto l'année dernièrement ba ki azane na problème na faire rigola te eza ba golwande bazolinga ba créer ba polémique wana tisa yango ata biaza na Oisé quoi ata biaza na problème na faire te biso sko ba gola to kolati so problème wana o mato ki te lokolo bandai ki ndoko oko suka nango yo to memoti na suka lokolo lukaki pet na ebite mwana mbali bolenga ga bino ba mikolo bokindaka pa na bosani atindaka bino botakaka po eza tantine fani mutatinda ka po okeno lobela mba faire o déstabiliser mais mutako déstabiliser concert à faire ba musicien no sommet yo te po yo mozana na lokote osala nzema malonga te na musique o gagner nini Oisé quoi ta trofa bana nguba non tazo na musique ya Congo trofa bana azwa nini Oisé quoi o faire azwa ni le to moni fali pour pas autour ozwa disque de platine mais jusque là faire gola nano azwa te loko moko te ata disque d'or à lokuta nana azwa ngote ata trophée mo ya quartier ata ya ba province ya bandundu ya Kikwiti azwa ngote ata kota ba plateau de batekana na ba pesa faire ata trophée te musicien no tanga kombo Tantine Fanny aza mise mo vivre en actualité lokuta amoni que l'actualité za mikolo faire gola stade des martyrs yango siko aye na système au disque de platine azu na mona ba publier kaka ba mbwangila na ba publier fali pour pas mitoman disque de platine avec 100 millions et 100 000 exemplaires atekeli wapi eza lokuta aza na posa créer actualité akota na actualité avec actualité mikolo eza faire gola posa fali pour eza akota na actualité a créer actualité pour na U Arena mais babi lokuta nyoso muto lobara suka vérité bimaka lokuta jamais ils ont place ya vérité pendant ceux qui diront combien d'années bakolo ba makambo ya denchimanga abi lani fali pour pas vivre na lokuta a vivre en lokuta mais to mona ye azuzo ba trophée to mona fali azobeta ba sala minene aussi longtemps faire gola nanu abeta en sala minene ebi fali ye artiste ona akenda Côte d'Ivoire ici ba pesa nini comme trophée le faire ba pesa comme citoyen d'honneur na Côte d'Ivoire. Mais faire azor ba trophée belé mamba ba trophée mamba le bela faire ego latin. Faire ego la za ya mukolo o la ki sa yé. Ba trophée Fali Kofi faire ego l'entrana na yo kate bonne habité. Mamba ba trophée wana eza mamboke. Trophée za récompense ba ko pesa o. Yango inox bien lo ba pesa ko ba trophée na ngai vraiment na pesa mbote makasi. Jeune leader. Ba pesa nga ba trophée mingi na landara ngo mena zwaka msuku ba sanga biloko no eza ya kozwa eza ka biloko musu eza ya gravité ya kendaka amoni kuna yonga abetela biso mbanga vike
Et puis vraiment namboka auto aussi chance aux na bato bien té ndeti d'abord ba warrior mingi c'est ça pour ça ba warrior toi déjà na 90% ba warrior ba zoba mingi bazana ba illettré ya mona ayela bango lo mo bazui momo bo chewa na ba warrior baza beaucoup cultivé que bino bagolwa ko bino bagolwa esprit ya wenge esprit ya maison mère ya la zamba elata bino kasi faire rigoler mwana wenge esprit ya wenge tango ezali wenge za non complexe luxe yango sko ata na quartier latino hein na quartier latino ndenge zaka wana vraiment bazaka vraiment na esprit pe luxe mais yende autaka mboka aye papa ebimela na bandal mbala mo tamboka tantine fani oyo ngalelo Rigachi pamba jogo babi fanya utamboka depuis quand na prendre ngalelo no ngalelo pana ya utamboka ila manzila ya banini kuna mai pa kitipa matete pa ayoko movana na banda créer pour na ko déstabiliser mu mais biteka ozaka mwana fallait az artistes congolais ko dénigrer bongo donc c'est pas bien oui à moi banda taza mwana wapi bana no fallait mwana auta mboka tango ye et place akomelaka na matete ndengeti bayo zoye bayo repêcher na banda babende na banda comme vana pe na banda ba para pe bayaki ona lopango famille ndenge zala kaka ti batika lipe mwana banda mais soki peut zonga bani ara mwana banda te bon yango sa cha biso ba mbriema bana banda les ba flamme les ba sele scram ba biso o na vandi boye chef d'état major ba golo nyonso naza siko tant to ya na ba vérité mo boye pona concernant bana bandal mutako bando kosate puis bandal ngo ye pa komelaki na seko ta makelele lelo pango na bango za sute mais akata komi na bandal ko te komo lo fenêtre ya bando ando misa zelu woni zelu même akila ando misa zelu boye mais le passé mutu beaucoup plus la vie totale à présent la futur mais ye passé na linga pe le passé na tata lo pango bango na seko na ko maratin tango Macron ya ki tango Patrick Moya ya bengi Macron na banda tango ya benga Patrick Moya muzapi na ya banda ayambaki likolo paka ya mena sena bango côté na sena bango na dindarat mayambaki wapi omoni d'abord ba mission mususu fo bazaka na mwa soni manini mais biye wana mutaliboso kotinda batu ba finga ka batu moni mais eza mama musique rendez-vous le 24 juin ye na mito balwa ki faire auto c'était mais botika faire beta boko misu ko combattre faire rigola ya moto okende bina mito na kanda mutu nyonso ko ela biso babuzo tandis que neti mono Bercy na recadrer Bercy vana na ngengeri et pas na bilo na ngengeri na fini bono Bercy moyiba bilamba na basinga Bercy ayiba bilamba singa Bercy la libana Bercy na collection malonga te ndaza na Bercy single malonga ara na single te take poto bongo atoke na single te solo ana mais on les kolo ba mba faire gola boy d'abord yo Bercy ndozana na ngiri Bercy c'est un kuluna tout juste côté ba kuluna na musique ya Congo Bercy lokola muto elo wanta gouvle golo lo ba amona golo cadavre mbome ambulant elongo efali comme Soudan Bercy soit comme adversaire à faire rigola moi na ko recadrer pour Bercy so salaire pour Akimi Bercy Akimi nani na Akimi héritier na pototi Bercy Akimi héritier na poto eba ke no yele Bercy so salaire ozo nka Congo na beta o so na zio na beta o ba place source ba vanti so sara pour ngana pe na ndaka ngenge côté na bango pour bana quartier na bango batambola na ye moko para masa na se matikela nga ma 2 minutes na vie na ona bete ka muke palo baba biloba lo ba monde ba kina poto na pona faire gola nga vraiment goloa na sepele na ngote pinga za soldat faire gola chef d'état major ya ba goloa nyonso toujours kafia hein si ça beau te na ko regarder Bercy so ko sala erreur ozongi apo kimi na poto mais avec na poto na lo kimi ke poto no mato ki passeport no ko si otumbi boye na boye po obwaka ngunda na poto mais nyonso sa esimba te Bercy ba refulo kaka etango na ozona Kinshasa ekozala délige po na yo omoni na ye Bercy na mwana vieux akomo telinga na Bill Clinton Bill yo lozana mwana mabi yo mba kima yo Bill ana isiko lala malonga te ndako ovandaka wana na lingwala neza ndako ya Jean-Marie Lukulasi mutacha ovanda mabilo oleka de oloba de n'importe quoi ko senga mbongo na ngwasuma ngai na sombelo masanga na ngwasuma Bill
au moins oya pas faire rigolo na tongo mona nga na melati na déjeuner kitoko ndezaka wana ocha loboko na beto mbata loboko au moins ni ce commissaire le roi yo tango le kolo bila mba faire rigolo au moins te lo no sala na simbite mais la tala dynastie de Kene dynastie de manamé Bobé Babagula Bobé Bana combien de personnes Bobé Bana combien d'artistes et musiciens biso toza bato toza ke soko ke mabe na faire rigolo biso pe to ke no mabe vous avez dû faire rigolo en erreur hein parce que azana pe na bato bi azana sele azana bato bi yo lingi sele faire azana JDT mutachoko vous avez rien erreur parce que moyiba bilamba na basinga yiba sele bilamba na basinga entourage na ye bato bazama be donc mutu monte a ça faire likambo ça que za mabe koto saboza de nyonso mabe fira sala eza non pas mala to be bana motutin soki to bengani JDT to bengani ajani a moyibi ajana yiba sele bilamba na singa anga maviana ki moyibi même na bandeng na ba musicien to bengani Bill Clinton un musicien azoyana mikata mwamba na studio to bengani so to longola bato ezake pona réussite artiste na biso ya te ke to zara mutu bizuela po zara mwana maison mertin biso to bongo tin faire rigoler ali bon samaritain ta zora nyonso ayamba nyonso te mabeni so to tele melango yo mo to ke na niveau to ke ne sisa de martyr ko simba mo so to ke na mo so bien Jojo Kafia lelo to zala date ni yebisana lelo je crois to za le 9 hein le 9 hein le 9 ya mois ni le 9 ya mois de mai le 9 mois de mai bon to tika est-ce qu'on a combien de jours pour concert ya faire rigoler ekoka je crois que tu as un mois à quelques jours. Parce qu'il y a un mois à quelques jours. Surtout tel jour, on peut commettre à 45 jours. N'habité, hein? Et on a 45 jours. Donc, au plus ou moins, tu as 50 jours pour stade de bêta. Pour moi, qu'il est CP là. Tu bêta histoire de la musique à Congo. Oui, Bobby Botka a quelques jours, je crois 45 jours ou en 35 jours comme ça. Hein? Kobeta Stade des Martyrs, c'est bien beau. Et ça pour to mona qui peut-être wenge 4x4 basangana qui ba beta qui fali pour pas beta qui héritier ou atana BP a beta qui peut-être faire rigolo la patala bien. Ce ngabina c'est produire na Stade des Martyrs te non na donc ba tanga kombo na ngate. Ngape na beta na ngaka pourquoi kombo na ngape kota na palmarès parce que palmarès c'est ça ba kombo ba te tikalaka. Vous comprenez? N'est-ce pas biso to ça na ba canal kin télévision soko luka kombo na nga Sylvie Baati okuta ngo peza na palmarès c'est vanda yo samba koute OK na CCTV Stade Académique na nga na leka kuna na BRT Africa Stade Académique na sa kuna kombo na nga ezali. Vous comprenez? Faire rigolo peut-être ça qui en cas par sentiment, ana se produire kaka. Stade des Martyrs tout d'abord et ça na 80 000 places assises. Est-ce que faire rigolo là a kotondi ça ko réunir ba ko 80 000 voilà parce que c'est pas une blague. Et ça li panangu baté. Et Richard qui tembe abaki na ko so na ko retourner dans Nichimanga. Un stade non retourner si non tu vas pune ba pneu mais tout le monde qui est au moins malonga te concert wana qui fiasco wenye 4x4 après 25 ans entre 25 ou 35 ans ba qui ko se produire ba se réunir ba se produire na Stade des Martyrs et ça qui peut plainte mais fali poupa nga warrior te naza warrior te naza goloate na kana nga mokobo hein. Mais tout le monde a quand même fallu pour pas Azaki a félicité, fallu pour pas à tout dit ça qui Stade des Martyrs. Côté que tout pelouse n'en parlons même pas. Libanda kukolobate parce que il y avait des morts, il y avait des dégâts matériels, des pertes aussi des vies. Donc aux hommes, est-ce que fait rigolo vraiment coca vraiment coton dit ça bat pour ce 80 000 ba kokite ata 60 000 coca pour réunir bango. Fait rigolo européen ça record non nous tozo te na musique ya Congo. Jusqu'à là, dans le Stade des Martyrs, tu as plein la Martyrs, ça a 2 personnes. J'ai bien pianana ou rançon. Tu as plus de 120 000 personnes. Il fallait tout ça. Ah, ça lui plaint. Ça lui plaint. Bon, tu as coupé les habits. Bazar matang, ba ki kunda bibembe na bangot. Ba kunda bibembe te. Bibembe se kunda makalo ana reta. Anegija bana bato, abomisa bana bato. Na ezane bazaki mal organisé, au moins ba bomisa bato. Parce qu'il mal organisé.
mal organisé comment concert avec plein bisika nyonso plan craqué zali ezala toujours bon et alors biso to enda concert ya honorable Cindy Leker na chang no badani chimanga to bungisa ki ba caméra to bungisa ba trépied ba bloquer belé pourquoi parce qu'il y avait une foule na ndenga osakanate wana ki na terrain après wana stade concert après wana ba kuluna ba ye tout ça omoni mais tant on dit to lobela makambo stade ya Ferregola plus faut toucher la précision que Ferregola a bâti stade de martyrs té Ferregola a bâti stade de martyrs té pour Fanny Abetagi nani héritier Mpiakanabe a Betagi pour y pas bêta Ferregola comprendre que tant Wenge est na vent ya ko bêta na martyr Wenge a bêti Wenge a sali plein na concert à Wenge plein salement oh tantine Fanny bêta batu baye tant artiste a bêta batu babimé libanda monique musique ezaki tatale héritier na okela ki mawa Mpiakanabe aye beloko sa na musique te ndebe tanati Ferregola comprendre que faut na corriger bango nyonso na ya na mupepe ya sika ezaki stade artiste faut eza martyr stade ezaka plainte pour Ferregola ko sala plein ya dégâts na ba so Ferregola sala plainte nga loboko na nga obakata ngo na notambola so na loboko te Ferregola ko sala plein ezaki aye suko bo mona plein o ezaki musique batu babini bayembi abandi na nzembo o boy après ko tikina ba chanson demandée ndeto ke na ngo bongo Comme ko chité na émission na biso message ni ko lancer na ba Gaulois nyonso bazolando na moment oyo et puis na bato bazali jusque là na ba doute que concert ya Ferregola et kozala te ba msu ba bike non ferre bola na bino tendengelo ba kendaki ko tala stade ndosa tour wana ezaki nango kaka po la kisako sabatu ke ya kobeta mais concert ya Ferregola eza nango te. D'abord Ferregola tiki ndako na munene na Bovan atiki bakar na danger aine ka pietul makolone atambola na marti kwa sasa bato aventure ba aventure mtasala ngoza Fanny mtasala ba aventure na fira sala ba aventure na te auzata akosa bato Ferregola akiti na stade de martyr pour a confirmer na ba mélomane na nyonso bato balingaka bonne musique bato balingaka Ferregola ke concert ya stade des arts le message zaka moko semaine où déjà tokota ba billet déjà sont disponible et ko ça na ba total na ba stand de belé partout ba chacha ba billet bandoté kama ba billet bandoté kama ceux qui posent no Gaulois au monique était concert on rokinda bongo te na ba loenge te vaut mieux juste nini ko somba polo na ko somba t-shirt na yo oye toté que le t-shirt toté que le polo ko zapper na stade aux amen fond de tinga na somba polo na ngai déjà na sali saki ba polo nazoteka yaka mo pe déjà zali pona ba Gaulois nyonso billet izo bana déjà caractère bo mona ngona ba place nyonso na ba total na ba station na ba boutique misupe bo mona na concert donc moral ezala ko kitate bato ba lo ba wana o boy te bola na ba message te bola ndenge mo ka faire gola kitaki lobi na stade ezake concert eza confirmé bo moni déjà. Voilà, ba Gaulois, ba Gauloises, ba Gladiator, concert ya Ferregola, c'est bel et bien confirmé. C'est pour ce 24 juin 2023 à partir de 8h. Gaulois, nyonso, Gauloises, nyonso. Yo po ali amoureuse ya bonne musique, amoura bonne musique, yo linga Ferregola, le 24 juin, kozanga te zana stade des martyrs. Ba doute zana ngo soute parce que ba billet za déjà côté comme ba banderole c'est Mati, donc nyonso c'est Mati. Pour la preuve année que lobby Ferregola azaki déjà na stade bomona ki équipe au Ferregola avec na bango pona ko inaugurer pona ko lakisa batuke ako se produire donc polémique ezate ba Gaulois pe bozo attaquer Félix Oisé quoi bin aza contre Ferregola te aza pour concert ya Ferregola parce que Ferregola aza moko parmi ba artistes et musiciens na biso ya mboka biso Congo donc biso na biso ba congolais bolingo fo ezalaka toza ini po monguna akota te quoi po monguna aloba mabe pona ba artiste la bisote Jojo tokomi na suka message nyoko ko lancer sous na artiste et musicien moneno fali pupa o azali parmi ya ba musicien o azako tombola lokumwa ya Congo partout dans le monde en tout cas zo disque de platine avec 100 000 exemplaires et album na contrôle 1 bon na sa vie atika lokuta message on appelle ça fali tika lokuta musique to me lokuta te message kana peso ya ngwana tika lokuta
tambola na bosembo lokuta efutaka te. Donc fallait akosi. Akosi amuta lokuta akosi. Via tika lokuta. Atika lokuta. Akosi snap akosi azune disque déplaté. Azue lokote. Soka kino uliesa bambongo na baba bakosa kani azue lokuta atika lokuta. Album on était comme wapi? C'était comme combien? Lelo oyo soki to mona en terme ya ba vente plus ba to comme na ba téléchargement bien sûr ba to tekaka. Azue un album ni contrôle. Contrôle Ah, elle okuta, n'a pas déjà l'okuta. Tout sauter, tout le bambou moussous, elle okuta. Voilà, dédicace pour nos sous qui s'émission à Bissau. Bon, si on appelle ça dédicace, on appelle ça dédicace plus na massa nanga li passe Nzuzi Bogara. Na pesi mbote na massa nanga Bellevue Moké. Ah oui lo, na pesi sou mbote na massa nanga Orliniati le puissant, l'homme fort. Pesi mbote na Chani Muzodi, na pesi mbote na batu tout balandinga ba Golo nyonso. O balandinga fama bonne musique na pesi mbote na Bobo Kalala Beka les Gaulois na pesi mbote esika zali vraiment on a sepeli mingi na ba Gaulois nyonso morale zalaga likolo médaille ko ya tetina suka to ke na ngoti na suka ti to tondisa martyr wana ne défi na biso. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça n'est fini pour aujourd'hui. J'ai dit un grand merci à Jires, ma caméra. Merci na cordon. Dali Dangando, Dali Dangando, la Gauloise. La Gauloise, Visigoza Dali Dangando, Bambo Tebele, merci na Jires, merci na Dani Chimanga, au coordonné qui émission, et puis Azali coordonnateur ya chaîne Oyo. Merci na Yemoko, la première dame d'Orléans, Madame Mami Wanja, Motema Papa Misha, merci na Umberto Agency, transfert na Angola, merci Ebele, bon anniversaire na Zelda, belle fille à Mami Wanja, bisiko zali vraiment mbotan malamu. Tozera ba champagne na elle MJ TV, tozera ba champagne, to mela vraiment, awa vraiment à Kinshasa, tozera ba champagne, to mela to indisa. Mami Wanja ngai ke maman oke na biso bana, c'est to leli au sala moi geste et ça bien Zelda bisiko zali que du bonheur, que du bien nzamba zana yo, nzamba baksa suba jour et belé ya vina yo. Joyeux anniversaire Zelda. Donc merci beaucoup na Bidonyo Sobolanda qui émission yo. Merci beaucoup na Jogo Rigenchi Pamba Papachi. Merci beaucoup pour na assistance na yo. Merci na Bidonyo Sobolinganga Sylvie Bati. Merci na ba abonné na biso tout ya MJ Télévision de ko pena no s'abonner te occasion yango ya ko s'abonner yo na no aimer ba vidéo na biso te aimer pe partager yango commenter yango ngana bino to kuten sou ba jour ezali koya pona nouveau numéro émission na biso Analyse populaire MJ Télévision. Bonne Zambé toujours. Bye bye. Sambara goli mazapata bila kolikobo. Sambara goli mazapata vraiment bo sabone. Sambara goli mazapata bila kolikobo. Sambara goli mazapata MJ TV. Sambara goli mazapata Mami wanza Yoga Mami wanza Baniti Manga vraiment qu'on vote en sur la baie gauche droite à la table pantalon quoi au moins MJTV vitesse wapi abonnez-vous